Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bon, koloba makama bijou ayoka. Tosala musala po ma bijou asepela. Si ma bijou asepeli biso pe na sima ma bijou osala nini toko sepela. Donc biso nyonso toza vraiment kaka mpona ma bijou kaka tozosalela musala po ma bijou asepela mokolo ya koya. So ma bijou asepeli kote ya za biso pe kote tokosepela. Toza kaka mpona ye mpona mutu mosusu te. Epola sebilo na yeli bino ba mapa ba mateka Simba. Loko mama yeli biso. Loko mama yeli biso yango yo mapa mateka mai maputa na musala tozosala po ma bijou asepela. Donc non zo sepelisa biso boy biso pe feli to sepelisa ye. Sepela makasi. Ye penda ko sepela makasi. Donc yeli biso yango ba mai kuti yango yango tozomela tala ne to kutomela na makasi na moi boy. Giovanni ayelanga te yenga mela ta maiko. Yaya. Ata Jack yo ya kosunga. Yesko ozwa image Simba bien. Ozo Simba awa. Zwa ka image là ça. Côté ngimsaba te zwa tout droit. Zwa tout droit papa. Zwa tout droit ma déjà mona. On peut papier ça belamba. Tempo to moni yo Le kaka malera En tout cas, na sebi makasi ma bijou en tout cas ça bien. Oui, en tout cas kitoko. Pour la monnaie tanga moko bien ndenge. Yeah! Na bogola tanga. Mais ya yoyo zawa te yo tela sima. Ma bijou oyo maputa o ma nema na dina eli biso ngoyo. Moko ya mwasi nanga, moko ya bokilo. Moko ya leki nanga mwasi. En tout cas, ça bien. sepeli penza. Yango na kasinga na bomba. Maputa pe tozozwa kolata tokolata kitoko Pesa Simba bazo image na ina photo na sepeli liputa na ngai. Ba sepeli singa na liputa. Ngape fera sepeli sa wana musala ona zosala. Mena sala musala na esengo pona moni esengo penza. Antukanga na kosala. Ata na zoki. Mena sana elika ke na kosala kaka. Na kosala kaka. Dena zoki pona na elika na kosala kaka. Ozokana ikokauka kozoka problem te ozozoka poza sala. Mutu avandiana na mboka yero akozoka te. Ozoka bwe pona osala musala ba biso ko sali te moleza. Ogolia te, ogolia te. Soki na koyiba bakokanganga mende na sali boy. Tala na souvenir ya munene ona zwi. Mama musala na mama musala esite mbado bandi. Mai na meli na zima nteka na oloba bate loba mabija yo kayo bisika zali. Bosala boete lengi. Boposo leka botola biso ba jana mto osala musala kitoko. Basala biso ba don. Sepela makasi. Makasi. Bo mukolo to komona yokoza ndeni. Pardon boy ndenge kitoko penza. Sepeli makasi. Zamba pambola yana bisika za. Amen mama. Amen. Aussi na biso mama. Ma bijou moni musala ndezo salama. Moni biloko ngo ndeza. Makambunde yango wana. Kambunde yango. Bazo sala musala yango nde. O to eko sepelisa bango yango wana. No biso to sepelisa bango bako pe ba sepelisa biso. Balelisa biso te to zala pe nesengo. Mko biso pe to koseka na bango elongo. Zala ande bongo. Musala ekende malamu. Biloko ezobota kitoko, machiche kata malamu, banzeto bokene ko bakisa. Esika ba trou ezali. Donc bongo nde ezali. Jack na biso yeyo alinga vana na kati ya ndaku oyo yeyo. Vraiment na kati ya ndako ferme omoni bandaka jour batongaka ndako oyo. Sengela ika mutu azala déjà. Le ferme o eza ferme. Eza bilanga hectare moko te mais eza ferme ezo senga donc propre ekota na ferme mutu azala wana. Abomisa misala alandela apesa ba rapport misala nyonso. Nde yango ekozala malamu.
donc ezosenga biloko quand même ya ferme eya ndako eza na porte te babeta porte baeponge ya mwa kiti ndenge bozoyaka boye bino moko mabiju eza bien terre moko mwa kiti ezali bapesi yo mpe kiti ovandi eza kitoko vraiment en tout cas tokosepela ferme etombwama eke liboso. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple air moko ekomaka mpe 2 chambres salon cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, totiaka ventilateur au cas où courant est rejeté nde moto akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi, totia mwa garde-robe awa ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace oyo bozomona oyo ekoki kokota kiti, tokoki mpe kotia mwa éponge awa moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te, tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple akomaka 2 chambres salon, tokota totala 2e chambre na ye yango oyo. Soko lingo loué yango appartement simple moko, soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango oyo eza 2e chambre na ye yango oyo. 2e chambre oyo akomaka mpe appartement chambre salon cuisine. Soko olingi ozwa yango mpe na appartement ya pamba, olingi ozwa yango appartement chambre salon cuisine ekomaka mpe appartement chambre salon cuisine. Eza na premier niveau oyo toza na salon na biso yango oyo. Salon na biso eza kitoko makasi. Appartement chambre salon cuisine oyo toza na salon. Je suis pas ton ami. Kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo. Maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto
benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine omoni kuna tozalaka na basali toza na banduni toza na nyonso tout congélateur réchaud cuisine ya biso yango oyo appartement chambre salon cuisine cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Il n'atteindra jamais Bidor TV. Bidor TV, tout ça, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando.